Tobanga Kabila te. Tobanga le temps de mon épisode. Les 21 janvier épisode, les 27 au Malisous. Tobanga Mandogo te. La politique c'est la guerre de nerfs. Yazo bang sabiso. Mais Robanga dans la canaille. Yango Tolaki Kabila les 25. Sora Roboma Bomanaye. Parce que autres vivent ça derrière l'Iwa. Talabata on a 11 mois payés. 11 mois payés, on vit venir. Ba foule partout et choléra. Ben paiement, chômage. Tande autobuka ba chaye, ba buki bilora bat. Yo créé copté. On a qui ba 5 chantiers et yété. Congolais muta e fo perso. A tête boule, na boula mai gaiver. A créé moi chida nae. Yosko landi bango, au buki ba mesa. Na minute Kabila za criminel. Parce que contre la paroisse. Azo bomba chrétien. O bazo tambola meni. Na la Bible. Mais Macron azo linga coopérer na likama pétrole. Pétrole les ana Ituri les ana France. Bino ba Congolais poto. Bobengana partout, ça marche en Italie. Bobengana bela de partout, beaucoup en France. Bon ça là ba sit-in na ba siège de sa total. Beaucoup ma business à Champs-Élysées. Bon mon na makobo ebisi atika makabo va ça la wana. Kabila lingi ba ba émerger te. Kabila lingi ba Congolais te ba vivre. Alors que yé ayaki ba na babota mbula wana na 7 azona ndema milliards mbongo azuna Congo. Akomi na mbongo le kabiso ba Congolais. Eza kwa mpuku aboti ko le kamkolo pale. Alors mpuku kolo pale fa lukaniao. Yango moto décider balabala. Kabila to aussi na balabala. Donc le 25 ko biso bana Congo to lembité. Abomaki le 31, abomi le 21 janvier. Tolaki sous le 25. So aroboma boma mais ayeba que no Congolais otika la yemoko yemda ko so Congo maboko. Donc bino bona poto bolembate. Bino boza à l'aise. Boza va payer avec vieille démocratie. Boza la marche muta ko déranger bino te yango to seki boza la marche. Bino bana Belgique, boza la marche. Boka de déranger roi. Bo déranger gouvernement belge. Bino bana France, bo déranger parlement français. Bo déranger Macron. Boza la marche. Bino en Allemagne, boza la marche. Na Italie, Australie, États-Unis, bo douza Trump, bino ba Congolais boza États-Unis. Bo epsa Trump ya ozelo ko na ye. Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y a la Bissosiko na www.elengiacongo.tv.com. Martin invité suffisé Molobe Nabino. Alors mesdames et messieurs, Lelo Martin Nayambi, président et parlement debout, il y a IDPS, Papa Zomba Torosolana et pour la marche, il y a le 25 février Oyo et Zoleka nakati ya République démocratique du Congo surtout ba Congo de partout bazana libanda Oyo bazana souci vraiment développement ya mboka na bango surtout République démocratique du Congo. Alors lelo eza masolo torosola pote sabino réalité ya makambu comment ils ont marché nakati ya République démocratique du Congo nazawana pona ba actualité nyo so ba événement nyo so il faut na pe sabino information les Congolais de tous les partout Oyo bo sepelara surtout na site na biso Elengia Congo. Bonjour Papa Zomba. Bonjour Martin Engi. Oba bengi Fizé. Pour Fizé kenara musika. Donc à partir awa ndeba na poto ba vous allez informer c'est l'actualité en mboka na bango. Bonne santé Papa. En tout cas santé par la grâce de Dieu. Pour sotali ndenge mokiliza laka. En tout cas Congo ils ont existé. Ndenge fait partie Sayemba yo Congo RDC. Soki nzambe te ande so chola. Mais biso be dolobi fait partie tant que IDP ça na Congo. En tout cas, ils ont passé pour Congo. C'est impossible Congo chola. Parce que quand ces autres tirent koufi, moi na benana mais bah se rendre compte que Congo et ça toujours na maboka ba Congolais à travers l'IDPS. Oui, quand même na Jama Kaboun, secrétaire général IDPS. Alors Papa Zumba, merci à trop Congo
balobi Congo soki nzambe te kakande fois parti sur le bia yemba kakande tolobara soki nzambe te mais biso ba congolais tozate yango lelo to yambio na émission na biso poto so la pena to expliquer batunyo so bazolanda biso ezaka musique te mais ezaba actualité pe ya kati mboka na biso surtout politique et ça la bientôt s'occuper na politique te mais ekoko tsayo po okola la banzala okonyo kwama okosenga ba code ko utalibanda na ba western na ba agence belé po batindelo eza déjà sacrifice wana mboka il faut qu'on s'occupe nango. Alors papa Zomba lelo oyo toza déjà tozo préparer marche déjà pour tout ça la marche au ezoleka déjà donc pour le 25 déjà février tozo préparer ngo préparation ya marche d'abord eza ndenge nini. En tout cas kotwana papa Martin Engi ba congolais depuis kaka ba occupa balabala parce que dictateur makasi nezaka ba arme yango moni dictateur alingaka te ke balabala et échappé. Yango montango tozo bima kabila yocha ba char de combat ba maya moto ba jeep ba lance roquette le la guerre na Kisasa. Pourquoi? Parce qu'il y a que non force neza ne mandok et faiblesse à dictateur et ça la balabala. Nous moni depuis le 31 décembre congolais alors biba fois ba sala pour ba Congo ba shala pour ba luba ba soyez paix ba wa bango bangala paix balabala ya bango yango moni na minute depuis le 31 décembre to na balabala le 21 janvier to zaki na balabala ndenga nyama parce que marche le 21 le kaka le 31 le 25 peut to zako milengela pour le 31 le 21 janvier pour balabala yango nde arme ya ba no viola arme ya ba kolo Congo yango moni le 25 papa Enge bana poto boko vivre au boko vivre le 25 tout ça comme l'anglais n'a mukete parce que du fait qu'a articulé ce couloir du fait qu'a congolais occupé balabala en tout cas balabala toureux n'enge basango bango balobi eza Congo mobimba eza archevêché ya Kisasa karaté archevêché ya ba province nyonso depuis assemblée générale au samagi na Seniko ba misi ba déclaration balobi ba catholique nyonso ba kotambola elongo na ba congolais yango pe Jean-Marc lobi to la matinée munene na permanence Jean-Marc Beng Saba Congolais, ma combattant pour les 25, tous dans la paroisse est belé. Après paroisse, après messe, tout dans la balabala. Pour balobi qui ne risque rien à rien. Ça sacrifice, il n'y a pas de solution. Au moment que la laïque topé population, comme banga marche chaque fois marche ça la désordre des salama batu bazozoka batu bazokufa mais tam sou opposant oh ya ba IDPS tam sou opposant bazo bimate ba terre ebele bazo bimate donc siko ezotindara la population abimara na place azoka akufa mais bino moko ban tête ya makambu bo mona na te na scène mais papa Engi mais na okama soko zo babongo le 31 janvier le 31 décembre au moment jamais que na paroisse kingabote babilili eza bana poto balanda babilili wana jamais que mo en tête na bana kingabwa na ba combattant na ba congolais kingabwa Félix azaki na Notre-Dame le 21 awa Félix na notre Saint-Joseph mais bakanga ki porte zayi na kati biso to mona beveni aboye abimaki le 21 premier groupe babimaki deuxième groupe na ye nde gaz ebetaki mazaki na bango donc koko sela ba oya biso makambo te ke bazo zalate dayenga moko combattant na bien tango bango bazo ba noter il y a des terroristes na ba paroisse mais ba terroristes bango bango zo benga ba combattant IDPS tozo terroriser ne régime ba kolona yango moni Jean-Marc ba kolona banane mais kabila mama sela ba kolona ba gérer moko nanga kiyanget yango mona minute biso de bisi bango oyo ko ya soko fa na parler odaye parce que misère oza ndako okobela AVC okobela tension obeli pe stomac parce que mpia ko kabila tina ba palais mo kato za na ba palais chômage na ba palais te otame mokile ba ke ba chômeur ba beme ba dampia ba beme poso fa na palais ba demone okufi normal mais soko bimi ya bomi a jokisi ba chombeke mokile comprendre donc kabila za kolona azoboya ba congolais ba s'exprimer kabila lingi démocratie te kabila ba lingi élection le 23 décembre été parce que a lingi de élection a retika ba manifestation parce que élection ils a plusieurs manifestations pacifiques
tant que les autres boyaux n'ont miké, c'est que la campagne est allée bomba. Les campagnes donc au bomba va tout routine de char de combat. Donc il y a un autre zoé ça mundele. Calendrier na yona kabila 23 décembre. Il y a koto sangote. C'est le moment pour accompagner biso. Parce que l'obéza qui biso mo ba combattant. Ba accompagner ndengeni pour koto mindu qui ezali bino bozan mindu qui te ba accompagner ndengeni. Mais la non-violence c'est une force. La non-violence c'est une force. Moutara non-violent, Azaramakasi koloka moutoa la violence. D'après Vanek et Bisso de la non-violent. Lindalala, Bible, chapelet, nous sommes maman mariée à mon oncle. Mais de l'autre côté, char de combat, balance roquette. Alors, char de combat, balance roquette au Bangazo Bimisa. Nabato baza main vide. Mais na Ituri, na Este, na Beni. Mais toujours le char de combat, les hommes n'ont. Mais pourquoi ce comique a bu sur char de combat bimi? Donc, il faut comprendre. Air marche. Air marche, char de combat bimi. Donc, comprendre. Bato basara des zones à Est. Na bato basara des zones à Gisasa. Baza équipe moko. Donc bazo boya ko sécuriser bana Est, bazo traumatiser de bana Gisasa, ba obmise ba ba char de combat na ba maya moto. Alors que ba maya moto ba char de combat na ba lance roquette et ça utile na Est parce que on a ba terrain moi, ba def, ba Rwanda bazo bomba. Voilà en fait et le go lobby que noté bango na mandoki biso na maboko pamba. Yango na biso ke mutana maboko pamba a makasi. Parce que azo kimisa muto azana mandoki, azo bangisa muto azana mandoki. Yango tolobi boy tokobanga mandoki te. Kovana ndako liwa. Otameto bima mukile mona, mukile yoka. Baye basiko ante biso na bana baza bakuluna. Bana bazo banga baninga. Parce que muta munduki akobanga muto azana munduki te. Pour marche et Rosala le 25, est-ce que pour tout le monde ignorant ce salami meto mona c'est comme si solution aux alaté na ba marche ignorant ce beau sala. C'est comme si solution peut alaté quoi. Solution est ça pourquoi parce que ça fait 5 ans. Kabila le baraté. Mais après marche le 21, au moins dans les points de presse. Kolobaté par rapport à Nini, Kolobaté ndengeni na comprendre. Cela veut dire pour naïa maîtriser des terrains. Anatina le baraté. Mais depuis le 31 décembre, dans le 21 janvier, place ya batama gabimité. À sali point de presse il y a le Gorée. Où il y a le Bela Mwanza. Il y a des arrêts verbales. Et là dans la maîtrise à s'attaquer à la point de presse en Belgique, Monisco, les catholiques et les Congolais. Donc c'est que des marches et côtiers, les agouans Niamazou les chasse, attaquent au fils de place, il y a un makila. Et comme Mamogo Niama, moi a continué au tambour les arrêter parce que ma sasse a tué et ont travaillé. Il y a un autre boy. Action le 21 janvier, dans le 31 décembre, et vendait déjà. Pour eux, ils salaient le côté, salaient le côté. Et ça les locaux puis beaucoup bakolo action to ebi keno eza bien affilé ndenge kofi ayemba eza libanga na molili oya ocha ai c'est la Jésus sur le bagité sur le doigt qui était né à l'obate du fait que ça la point de presse après marche le 21 janvier c'est que doyer et le tikali gaga o biloko adju na nzoto na ye abaja machone sala yango to lobito kotikele espace toujours acheveiller les 25. En tout cas, on est à ma baie. On y retenir Topé Bokangi na point de presse, il y a président de la République ou il y a Salaki. Et l'autre Kangi na point de presse, il y a panique pour Félix Saïbso, que Bang et changer cas. Et comme il y a Kanae. Comment il y a micro? Micro est n'ingane lengi. Kolenga ndengeni, tu comprends? Qui na point de presse wana? Micro pamba, micro est bougé à lengi. Alors il y a ça point de presse pour lengi Sabiso. Tu comprends que nous avons besoin de Kanaï. Comment nous avons besoin de micro? Bon, on a intimidé besoin de nous. Avant que ça besoin de nous, on sait qu'à l'embelle. Il y a un autre les 25, les 25, nous avons zangate. Bien avant la poto baby sabandeko bazana Congo. Nous avons battu la moninga na été. Nous avons battu la ndeko na été. Biso nous to bima pour Congo zana danger. Congo est choli. Congo est choli. Congo est choli et tikali gaga engagement na biso, détermination na biso pour de récupérer Congo. Papa Zumba, tout Holanda, les Congolais de tous les partout, surtout la diaspora, Banderona Biso, Balinga, Mboka, République démocratique du Congo, Ezala Mboka, Moronde, France, Ezali, Ndeti Belgique, Eza, Ndeti Afrique d'ici les Ali. Donc, Yango, Ano Monito, ça l'émission, le poteau Clercy Bango. Après marche les 25, Olingi, Mboka, Nabiso, tout se retrouvé Ndengeni. Souci à Congolais, ou à Libanda, ou à diaspora. Na souci à Congolais, à 4. Souci à Biso. Congo na ba Congolais. Bosué za na Congo et bénéficier na ba Congolais d'abord.
pour un partenariat gagnant-gagnant. Trop ya teke ba partenaire pe ya libanda ba investir ba investir. Ya un moment Togo bunda d'abord to récupérer Congo. Congo za rotola. Zala mopaya. Na mboka muninga po ba importance ya mboka. Zala locataire po ba importance ya kozala lupango. Ya ngo biso to ebi importance ya Congo. Po bibe yango mo le bibe lobi yo mona mboka bondela po na mboka na parce que les pas molé zo dépend na mboka na yo. Donc biso ba congolais bendiction na biso les pas molé biso dépend na Congo. Yango tolobi na minute yo to ça ko bana Israël on nzamba ebisa bango botambola 7 jours donc marche est biblique nzamba ebisa bana Israël botambola 7 jours autour à Mira Jéricho yango biso pe kolandisa na malako manini ba instruction nzamba ebisa bana Israël biso to kotambola po soko tambolité mutakotambola place na azate soko bundeli Congo te mutakubundele na Congo na azate yango bino bana poto to senga na bino bosala musala ya kuna botambola rapé kuna bino ba français bino bana Congo bana France botali kama Macron nazoka pe bino kama Macron atiki ba valeur atiki ba principe ba valeur akomola ndela malewa ya pétrole Ituri Kabila za mandaté Kabila est hors mandat il n'a ni légitimité ni légalité na minute Kabila za criminel parce que contre la paroisse azomba chrétien o bazotambola meni na la Bible mais Macron azolinga coopérer na kama pétrole ezana Ituri ezana France te bino ba congolais poto bobengana partout bo ça marche na Italie bobengana bela de partout beaucoup dans France bo sala ba sit-in na ba siège de sa total boko ma na Champs-Élysées bon mon amakobo ebisi atika makambo ngo sala wana aiba bien total il y a station total il y a ba français pour on ne balinga pétrole balingi pétrole et tout na muto oyo azana mandaté o aza criminel tout ce que Kabila fait ils ont crime de guerre crime contre l'humanité bilo kongola poto bo benga na beaucoup na France bo sala ba cité na siège ya ba total o ezana France bo mona Macron bon mona yebo ebisa tika buso balinga sala wana abo santé que RDC deuxième pays francophone soto longina francophonie to lo baki ndibu to lo baki chilele to lo balingala to lo baki Congo to lo baki mongo donc bo sala et pression atika buso ba sala wana bo appuyer ndeko na biso Cécile Kengo a télémisi France na Union européenne si 27 pays 25 contre ba démarche à Macron bango en Espagne au la inga l'espagnol bazo la inga Macron la pétrole à travers Total bino bana poto fongo la misu bo fongo la misu to ça besoin de son na France ndenge ba congolais italien batambola ki les 11 c'est comme si bandeko misu ya poto baromo lemba baromo zonga sima donc c'est comme ces abongo moi message par rapport ya ba ndeko nyoso ya diaspora ou ba zonga sima pona mambo bazonga sima te biso mona Congo ba congolais Congo to banga Kabila te to banga le temps de mona biso te le 21 janvier biso te le 27 ko bimalisusu to banga mandoko te la politique c'est la guerre des nerfs ya zo banga sa biso mais ko banga za na kana ye yango to laki Kabila le 25 so ko boma nae parce que autres vivent ça derrière loi tala bata on a 11 mois payé 11 mois payé on vit nini ba foule partout et choléra ben paiement chômage tanda autobuka ba chayer ba buki bilora bato yo créé copté on l'a qui ba 5 chantier et yete congolais muta e fo perso a tête boule na bula mai gaiver a créé moi shida nae yosko landi bango obuki ba mesa obuki ba salon palette Kabila lingi ba ba émerger te Kabila lingi ba congolais te ba vivre alors que ye ayaki ba na babota mbula wana na 7 azona ndema milliard mbongo azuna Congo akomi na mbongo le kabiso ba congolais eza kwa mpuku aboti ko le kamkolo pale alors mpuku kolo pale fa lukaniao yango moto décider balabala Kabila to kusia na balabala donc le 25 ko biso bana Congo to lembité abomaki le 31 abomi le 21 janvier to laki sous le 25 so aroboma boma mais ayeba que notre congolais otikala yemoko yemda ko zo Congo maboko donc bino bona poto bolemba te bino boza à l'aise
vous avez payé avec vieille démocratie. Bon, ça la marche, vous avez dérangé, il y a d'autres qui ont la marche. Mais vous avez Belgique, Belgique, vous avez la marche. Vous avez dérangé le roi. Vous avez dérangé le gouvernement belge. Vous avez la France, vous avez dérangé le Parlement français. Vous avez dérangé Macron. Vous avez la marche. Vous avez l'Allemagne, vous avez la marche. En Italie, Australie, États-Unis, vous avez Trump. Vous avez Congolais, vous avez États-Unis. Vous avez Trump, vous avez parce que Elo ko Trump ndeni. Kabila za produit ba américain, mutaye Bill Clinton. Dans cette affaire de l'euro na bango. Biso ba Congolais to linga ngote. To linga ku Kabila te. Ba ko zolo na bango. D'ailleurs, biso mo to na balabala. Biso ba Congolais bo chauffeur Trump asala rappeler ko zolo na bango. To lembiango. Tande comme ici ba Congolais ba misérable. Chômage plus. L'emploi a été au contraire, ils ont détruit l'emploi au Bango Bakoutia. Donc, Kabila a salé le côté du Congo. A tiré les malades, misère, souffrance. Dans la Bible, le diable vient que pour dérober, détruire et égorger. Kabila na Congo a dérober, détruire et égorger. La Talakutu, SCC, Ande Bokondua, na session na Bango, oya ba SCC. Alors, Bénin, Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, les peuples sont dans la joie. Quand les méchants dominent, les peuples gémissent. Qu'est-ce qu'on a trois? C'est le gémissement. Ose même payer. Talaba kino ba débira la bango la marque na bango. Il faut payer à bouki ba cop na bango. À bouki ko buka. Yo créé employé. Au bouki ba cop ba congolais pour la nine. De ce aux amours bombe. De Yoko Bomandé Congolais, c'est le gémissement. Papa Zomba, na moni oza kanda makasi donc émission lelo c'est comme si kanda pendeza pana yo chaleur ezali parce que nga Martin invité chef visé molobe nabino nazana pona lukaba actualité pona laksabino donc nazaka pona musique té mais naza pona laksabino bevenement nyonso ba colère ba marmobele tout ezoleka na kati ya République démocratique du Congo 49 sabino nga mokonzi nabino vité chef visé yo. Alors Papa Zomba lelo oyo na moni président de la République c'est comme si est-ce qu'il y a lobby qui a postulé pour nous besoin bakanda lobo poser pelé besoin bakanda mais est-ce que le président de la République a postulé l'issue tour pour renouveler son mandat de kama kabila de ba opposate de kama kabila comme il kama peuple congolais peuple azana couranté azana maïté ana musalate peuple azotang sa moana na ba difficulté mona besoin 6 classe coopératé tout ça le seul pays oyo ba tanga na tembe quand on a terminé batangi na kiteti quoi nanga faut perso mais na suka masolo bazu bolote donc azon di maté aussi sa classe mais azo kendera classe assisi chic mais l'état la biso après ça ba diplôme ba doctorat ba licence ba certificat mais atikala ko créer employé tala mabe ba régime de bo pesi mon diplôme mais bo pesi mode d'employé de bo créer l'employé botangi siepé ba étude oyo ko créer employé mo côté do atanga na yeka après chic cabine téléphonique après cabine téléphonique échange après échange comme que ne louf comment qui wapi lobby bo boukile messa bo boukile cop c'est ça RDC ya Kabila Kabang té trop c'est trop yango ba kinois ba congolais ba décider tout oyo les 25 to bima Congo mobimba ba parole sur nous à RDC na balabala un seul pour alors du Kabila sani atambola kaka atambola po rando za déjà de so mona sa émission na kanda c'est ma bekoti yuma mukili yuma muta la raté na mukili yuma la raté yanke pas la raté et ça la période comme des bo ozo maîtriser terrain que ba on ne so pas ba yuma te congolais a peuple observateur la peuple n'a que yemoko na point de presse né à lobby a sali toi comme ça biso ba congolais mais kokité donc yemo a constaté que tous za bazaïwa tout tikali bazaïwa congolais na papier mais zéro en esprit yango moni ba boro zozwa eza ba boro maréchal azwaki na bula bazaïwa dans les 25 bazaïwa ba robima pour zéro linga buso baté zéro pas linga kiangete zéro linga dictature té combien na logique maréchal a revivre qui yanke bazaïwa les 25 février de ya jeté ngi bala poto te même esprit pour qui est comme mikolo na Congo
Peuple congolais, même esprit, même morale. Alors, merci à trop, Papa Zomba. Tokomi na suka ya émission na biso toba lelo to sala pina moi troté mais toloba maloba essentiel pour topé sa message na le Congo de tous les partout on y sur ba télévision siko na 3W Elenga Congo TV Martin Enginde Mosala de vitesse à fusée na lukara pour dans l'arsabino donc bo sepelara sogi na l'équipino ezalera bien pour na féliciter muto azana boulot. Papa Zomba, moi message à Souka to Kabwana, pour moi message à Souka par rapport à ba kondinabiso bazana gouvernement, par rapport à ndeko na biso moi message à Souka. Mais na bato on a marche il y a les 25 quoi. Na bato ba na pouvoir. Nenge ba kolo ba loba. Ba pesa conseil na mono yo azokende fête. Oya uti fête e ba pesa ka conseil te. Pour to ça ba dégâts a bebisi image ya famille. Aweli masanga na biloko kolia na ndenga loyenge. Donc bango baza ba to pesa sous conseil te. Pour ya bango esili. De mandat au kabela soki na ndenga kiyanke. Abu o pia. Tu peux essayer de délai de mesures de grâce. Il y a une année, à salaire qui a yanké. Il y a un peu de ah, Moutana monopole qui yanké dans mon à la raté, Yuma à la raté, yanké pas à la raté. Comme il y a mon épisode Yuma, c'est quand on relaxe, Peuple Congolais, Peuple Zaïrois, Aza Yuma te. Il y a un moni depuis le 31 décembre, tout ça les dio, Naba Sangwa Congo, na IDPS à Congo, na Rassemblement Congo, tout ça les fait Congo. Quand tu fais ce bapaya, aux la troisième journée. Banganga équipe a fait ce bapaya. Nganga Liboso, Eduardo Adaye, Navessier. Deuxième Nganga, Mugabe, Adaye. Troisième Nganga, Utokufawa, Zuma. Donc des bazana, baza sanganga. Au bango pe bezana robeta, balenakis. Donc moral les a robeba. À la veille, le 25 février, Nganga Zuma, Utokodaye. Mouta soutenara na Afrique du Sud, Zuma. Ya otinda yeko Tchalibaya ko longwate. Yé pas besoin na Zuma, mais na minute Zuma yemo ka comprendre na yebela. A yebeli na ye atamboli. Siko ya tikali yemo na terrain sanganga. Yango biso to ebisi papa le 25 ba fois bachala. Donc bana poto boyebisa bandeko bana Congo le 25 mutazanga te. C'est bien otinda code. Code on est dans la Sampiaka. Pour la Congo coopérative, Mokata Nyama. Basala ba salaire était. La bête venait que on attend 11 mois impayé. Bato ni ba débrouiller moi muke ba buki ba mesa na bango. Moi activité aux ala mike petit moyen entreprise ba buki. Parce que tout le monde à la maison. Yango to ebisi bato ba to buka biloko na bango. Boza ko bandimi asika bino le 25 chaud. Parce que comme a dérangé comme na bino bo déranger pe comme azala mal à l'aise. Ti mukola otika Congo. Alors merci. Jean-Marc Kabunda le secrétaire général a projeté qui Congo le 26. Pour na ko talaka ko talisa mokeli. Biso IDPS to bundela ba congolais. Le peuple d'abord, Jean-Marc alobi Congo IDPS to pousser na mars. Biso no ba combattant. Tous le 25 février. Photo cha catholique poids. Na bula 50-50. Wana za jeté basango ba yebike ngwasu mweza intérêt. Et rester dans l'intérêt, ils ont resté dans le combattant. Sans qu'on courage à retomber parce que le combattant m'pandi. Na ba paroisse tout tourne ça. Na balabala plein. Na balabala. Merci. So qui me la bête maman ça c'est tout cha résistance. Donc le 25 bête massa si ba mangu na mama pango ba. Et le côté ba on va yebike noter ba na rendre na ba combattant. J'étais engi. Zala marche no mona elenga kotambo. Na rozana bilili Zana bilili, zana marche. Au moins, les gens qui défendent le Congo. Parce que nous avons un pays au Congo. Bango ba uta. Ma moto, mangu na bandara ba. Engi, na ebisho engi, zana les 25. Les 25 zana na terrain. Troubet avenue par avenue, quartier par quartier, commune par commune. Merci à trop, mesdames et messieurs. Voilà que Papa Zomba, moi, message, to comme Nasuka. Moi, numéro de téléphone, avant Nasuka, c'est numéro pour Batumisu Suba Robin, pour nous soutenir. Nenye, Namusala, Bozali Kosala. Plus 243, Kakandenge, les comptes partout, Batala Rabiso. Billy les a minutes, pour te continuer, l'issolo après caméra, numéro Nangayango. Plus 243, 49 et 89. 86, 70, 644. Plus 243, 89, 86, 70,
644. Merci à trop. Bobenga Papa Zomba na numéro na yangwana et ça la bien assure l'émission Borobenga et Ebele. Alors mesdames et messieurs, voilà que Martin invité sa fusée Kande na Loba na 3W Elenga Congo TV mon salande pour na leki Ebele na ndenga ba vitesse quoi. Merci à trop na boss des boss Francis Wey Songyambeli FBS mokonzi na bango tu mutambongo na katsa Londres mutaroboya azatinga muna confirmer oya boya fandi boss des boss Francis Wey Songyambeli FBS salon partout na katsa monde FBS salon déjà ezali nango. Alors merci à trop na Normi Mobona l'américaine na katsa États-Unis Martin invité sa fusée toujours Normi l'américaine Mobona donc Martin invité sa fusée azaona Angèle Lutambi, vrai chéri nakati, ya François na vrai chéri, moi ça kilo, moi ça poids, au leki na ba camarade na yo, Angèle Lutambi, au leki même ba camarade nous na kitoko, moi ça kilo au raisonnable, la baronne, batika yo au fan da calme, Martin invité sa fusée toujours aza, Eric Kazanda, nakati ya Felan, balobi moi na muke na ba vitesse ne, na ndenge na aza toujours wana donc ya roloba, eza kutute Claudine Siloyan, la grâce, la baronne, toujours na Katsa Londres, mère mo ya kilo ya poids, Martin Vité sa fusée, toujours Azana donc Nasi Batunyo Sobayoki, Batali émission à l'élo, Bazana Elo Rolobate, Bao Baroloba Bakomela Biso Babenga na ba WhatsApp, et ça l'aura toujours kitoko donc Kofing en est trop mais Kopé ça ba conseil pour et ça l'aura très bien donc Nasuki si émission na l'élo, Botika Malam, bye bye, na www.elengakongo tv.com, bye. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.